Allô, bonjour. Balandinion sur la www.topmedia TV officiel. Et pas y a yé mais tadingala pa babi tadingala pa boss ya solo boss à respect. Et ça bon maman Deborah Lubanda qui toko peleng madame Bingazo mwana mutabandu ndo muyanja longwa bwa ko mande nini. Lelo maman Deborah memeli bino lisusu nini? Maman Deborah memeli bino vina biso na Canada na Alberta na tango ya malili na tango ya hiver na tango ya snow ndenge ni to vivaka na mboka o to vandi bandeko na ngai mboka o to vandi na tango ya hiver to zalaka na difficulté makasi bandeko nyoso www.topmedia TV peut-être bazaki na bezo baye bango to vivaka boy na lamuki na tongo nazokende musala naza na choite il faut na kende musala po na futa ndaku na liesa bana na tinda pe 10 chiffres na mboka yango bandeko nanga na 10 chiffres na totina na mboka bolia kango pena na ekenge bobenga biso bapunda tende bobenga biso bapunda toza bandeko na bino tozo souffrir na mboka mundele po na bino ne fiske 10 chiffres ekwe ya kapo bolia ka bozwa kwa mwa lipa tala ndenge to souffraka yango na era hiver na yebi ke bandeko o nyoso boza bandeko na Canada bo prière pona bandeko na bino bo bakisa lisusu prière makasi malgré bo prière même na été mais na hiver bo bakisa ka volume ya prière na bino niveau ya prière na bino pardon parce que to souffraka na lamuki siko na tongo tala liboso ya porte na ngai il faut na longola neige il faut na longola on a longola pona tika mwanzela longola natika mwanjela sinote mutu akoko akweya bambani ezoli osusu problème tokweyaka makasi na hiver tokweyaka bambani po bukani okopo hôpital voiture kosala baaccident kosala baaccident po kufi likola neige malgré to changer à bapine malgré to changer à bapine au te bapine hiver mais à la kaka ya koko kati olongoli boy joli mbagira moi si kitoko na kata Orléans yaya omoni ndeko ndenga souffra ah olongoli boy liboso ndako mwanzele tika ole tika oleka toza moins 40 bandeko nanga moins 40 aujourd'hui donc to ndeko nazo tindelo mbongo otongela ye na mboka tongela ye vraiment parce que ndeko nazo na Canada na era hiver wazo souffrir boye tongela ye eloko eza yango ya $100 papa loba 100 ou bien soko omoni okolia olia ta $10 osaleli eloko ya $90 toza hiver tala bokata neti ka eza liboso ya ndako na nga non partout même ye pa bavoisin cameraman mama zozo mama triplex zwilanga mpe mwa ndambu kuna zwa kuna bamonaka ezaka epa na nga te tie pa bavoisin tie pa bavoisin mwanzela ka yo koleka tobongisaka boye kaka ata bino moko o nalandaki ndeko wana mosusu abingana ya mboka poto mpona koma mbisi na kati ya chambre froide mais biso siko oyo tobenga ngo nini ngombe na kati ya chambre froide oyo tobenga ngo nini ata mutuka na ngai nayebi kutu te bandeko na nga soki mutuka ekopela ngai mpona na branchaki yango te na courant nayebi te cameraman pusa na koko pusa na mama zozo nayebi te pusa na mutuka mosusu ezoya kuna ya koglisse pousse toi ya fona fo na mutuka po tozala su bagante o gars ya fierté o manteau ya fierté boye on vit comme ça na era hiver bandi kolongo
singa non na longola no boye. Non no boye. Après na koti na mekina non mekana ko démarrer na ebité soki démarrer nzambe ka kwa luzolo. Na bossa ne ko brancher. Oh nzambe merci. Thank you Jehovah. Et démarrer. Comment ni? Ça là. Vie à Canada. Ça là. Neige les na bout. Vie à Canada bande koranga na hiver. Eh, maman. Oh! Naina. Oh, Romana. Ndenge na chauffer boy. Pona ke musala bande koranga yi. Na démarré pour 30 minutes. Nous avons essayé de faire un peu après nous chauffer non monter. Donc conseil européen sabi no bande koza na bande ko na Canada. Bon sambela ba makasi na hiver. Pourquoi les capé bobu bukani. Batu babuka na makolo tanga glisser. Pourquoi beta mutu na sima. Okufi. Les avis madame te na kati hiver. Au moins nous okele mena mutu ke memi yo bu bu bu. Okomka Jesus. Am so to tuti mutu. Ou bien mutu ya tuti yo. Accident. Les avis ma vie madame te. D'abord considérer bande ko na mno baza na Canada. Tanga otinde le loko. Il faut vraiment ko sambela mingi. Il faut ko salela o ya lobby pour vie aboye bande ko nanga. Pousse-toi ici, caméraman. Maman Zozo, pousse-toi, non? On va aussi taper Moutuka, Bokande de Marocco, Tinanda, Sozana, Déclete, Moutupa, Yaibio, Moutuka. Et qu'il y a colonies, il y a hiver. Bon respect à la Bandino. Bon, ça est là, Bangon Dengue à lobby. Et ça passe dans l'air à la Mukapa qui est Moussala. Moutou Soupe, à Gogo Boyanae. Talakak, toi, à moins 40. Bande kwa Montréal, à Moussori. Non, yo qui bino comme on a 48, ils sont qui 50. Toi, on a choisi. Oh, wow. Eh, pardon, on a coquité. Ako les gelés, kaye. Ah, nana biloko belé na kati biloko belé. Oh, ako les gelés. Ok. Comme même. Je m'appelle maman na zo filmer pas mon. Kezaka ate pa na ngai. Zo ba mi tuka ndenge. E vandi bo. Viens. Oh, vite ozo mener na Canada na hiver. Mais nous avons travaillé pour Tadingala pas CP là. Pour il y a top média officiel bas CP là. Hein, na nga moumbu na bino. Pour na CP ça bino. Bien. Beaucoup. Toi longoli ka côté né hein. Ah moi ma bé. Tout dali ba. Alongoli ka côté na côté na nga tiki. Ngaso no longwana longola ti côté na ba. Na kokite. Bande kwa media. Non, je suis là, on va partir sous. Non, ok, Moussala. Bon, mon antela. Bien. Ah, déjà c'est bon, non? Je vais pas les canets encore. Ah, déjà c'est bon. Ah, déjà c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il y a cola kati. Merci. Na caméra humaine nanga maman Zozo. Aoti kangata so soutenir nga pendant tina hiver. Papa Noé m'a vacala merci na permettre maman Zozo. C'est nanga litière merci. Hein? C'est nanga
Prudence Elongi. Photocopie en bilabel. Yaya Malili. Malili. Moi 40, c'est pas facile. Kota. 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 Ngai aussi ko bandeko na nga na bimi nazoki okota ya motuka mpona ke mosala. Mama tu place yo kota kuna no? Na fo ngolo po. Oh my God, j'ai chauffé pécate. Ça l'idée à moulili boé. Quand you bandeko soto sali boete passe. Ah Bobby mais sur un parking. Où tu commences à se mettre? Bobby mais sur un parking bandeko na ngai. Moi excusez nga musique ezalaki. Bobby malisusu na parking okende. Woo! C'est bloqué. Eh! Mama nzaba sunga ngai na koma bien nazonga pe bien. Nzambe. Bandeko atabino moko. Atabino moko penda via boy. Ndeko no atindeli ombongo. Ndeko no atindeli ombongo na via boy. Bandeko na ngai atabino moko. Ndeko no atindeli openya mbongo na ba via boy. Oko zwa mbongo ano négliger. Tata mutu kememinga. Tata. Bomoni tozala ka boy. Ozo kende zo mema. Ezo mema yo place ko bois kelo et ko bois kelo. Vie à bien t'es vraiment comme tel quoi. Non, era vero de la caillou. Oh, Seigneur. Tichi nani. Maman sozondele za mabe. So na komiti kone so mema ka bonga na zonga nga obenga msale. Wow. Mama. Wow. Je les avons ma bé. Wow. Je les ai ma bé. C'est un on a quitté sa maman Zozo. Zoana nous botala. T'as l'école à bana. Où école à bana? Botala l'école à bana. Ndenge komi. École ya bana. Chasse bana bana ba vacances. Botala l'école à bana. École à bana penza. Et Tony. Tempête à neige. Wow, bande ko kweli ko tika biso te evite soto sali nini. To yebite bande ko na ngai. To evite soto sali nini. Mama soka bien poto comme dana kacha mulili. Wow. Mama. Dileza mabe. Oui baga, nzambe. Dileza mabe. Nzambe sunga. Ok, bien nazonga pe bien nzambe. Oh nyesko ko kendo futa nyonga mudele. Nzambe. Wow. Tala bino moko vraiment. Tata mutukana ndeki. Mais mami penza donc nzambe na ngai. Bande kwa Top Media TV vando ba mama Deborah Mbinga dora tala wapi? Tai vando. Atana Canada, na Calgary na Alberta. Bota asko park na biso. Bota park auto sa la fierté. Bota ndenge tondi na neige. Bota la binomoko, ata binomoko. Vraiment ezala kaya bo. Tala eza mabe na koko glissé. Wow. Ata binomoko bota la vraiment mboko toza nango. Nazo benda bino matoi bandeko na ngai. Ndeko no atindeli ono ne fils que maman. Priez-le ye. Liango na ndenga respect. Ko liango na ndenge teke o. Na elokwa za ndeko na nga ko tinda mususu. O sele makamba lopango sele ni démarche moko boyesengi mbongo.
salele na motema bolamu nyonso ya kindeko ndeko nazo souffrir na Canada na tangwa malili ete pe to souffraka po moye ezaka vraiment makasi oui to souffre mais to ko comparer on demanda na hiver te parce que hiver mutu kezo glisser ezo mema yo moko bambani okwe yo bukani tata mama omoni donc tokendaka bozo kendeka kozosengaka à présence en Nzambe ezala hein azwa vraiment bapine na yo akomisa ngo pende donc bapine moko ya hiver ya haut niveau quoi po yango mono bapine ya hiver ezaka nango enafte mais to changeaka to tchaka to zana choite po yango mono ezano ya okokate donc yo sabelka Nzambe akokisa ngo lisusu donc amatisa okokende boyo zokeno bien mais neige memi yo otuti nous bien même mutu mususu etuti yo donc ça vraiment vie moko trop dire na era hiver donc bozo mona bino mo bo mona boka tate za eka epa nanga bino mo bo mona ndenge mitu gezo kende donc to kende place ezaka o kende na 50 kende na 20 place etala maman azo sala pe yaye donc place ezaka mutuka okende non à 50-80 même on a 30 parce que ezaka vraiment risque quoi okoko sa vitesse so yango mona les hommes memo bon tango esala sous vitesse mais mi ok yo boaka mi ba mituka ko bima libanda na balabala donc mais ba mituka minene ba truck eko ezo kende pendant kei bon bino mo mo pendant neige ba bi truck am nene bunase donc ça a vraiment bien été bandé pour ngai donc faut ba respect belé pour bandé pour bino au bazan ba pays étranger au bazan ba pays étranger net ba Canada bon vraiment ata bino moko le tala net po ta na telemi hein na tie déjà frère mais muto kezo kende yango moko oh mboka Canada yango mboka kitoko mboka solo masolo banda awa mboka carré hein mboka lengi Canada lengi makati bandeko mais na era hiver to souffraka vraiment makasi na era hiver bino mo bomona ndenge mama Deborah zo souffrir donc na lancé un message na bandeko nyonso o ba na bandeko na ba pays étranger surtout na Canada na era hiver. En tout cas, il faut beaucoup vraiment ma prière na pona bango pour dire vie na bango ezala bien akende lisusu musala atinde lo mo $10 pour c'est à la tata mutuka de même et donc na kabo to mesa na biso pe mais c'est pas facile mais to mesa na matcha vite trop froid. Donc, l'élo pendant toza moins 40. Parti Lubanda na kata France. Na mona ki ayo yaya. Omoni hiver. Parti Lubanda omoni hiver. Tomi ki mwini omoni hiver. Bon lela. Malili ok kuna bo soki degré. So comme na ba moins bino ba degré mais bon lela. Non. Oh my gosh. Na chauffage na chake poko chauffer mutuka. Mama. Oh glace. Ouais ça il souffre vérité. Toye ba isute. To benga ona ero to sana besoin congélateur te frigo te ko tcha no bilo no likolo na batata mutuka na ndezo kende. Ekenda ki pente kepo. Oh my gosh. What the gonna to souffrir na bamboko bino mo bomoni malgré ça na okende ka kayu malgré ça kayu kaka na ke no futa nyonga mundele hein la bi pe fin du mois il faut futa moi parler faut futa moi assurance à motuka faut futa moi hein moi va fantir donc dans la terrain na biso basket. La toilette à basket, ah, on a tennis. Tala ndenge tondi na hiver, na tabo tala bino moko, ndenge tondi.
Tondi penza. Tondi, quoi ça veut dire tondi? Tondi penza. Tondi penza donc on a choisi. Bami tuka nyonso. Ta caméra bien comme Amazon. Bozomona ngai te yango moko neige. Eza passe. Donc wow. Nzambe kaka kwa luzolo sino ya mami mbagira mwasa kitoko na kati ya limoja aka moko tai vandom ngala landa na ngai na tai ya ta place to vivre boya vacances mutu ma ta ya vacances pa na na hiver nde na mona bino bibi shilongo tinda bana tindela nga bana nga kitoko na babogar na ba beta tout quand même na hiver ba mona nde Canada échauffe ba mona nde Canada za ka guna hiver mutu nyonso ya vacances pa na été na boya faut ya vacances pa na ngai na hiver kuna ndima koza mwana solo ya pota solo hiver les autres vivants boneti na matoyo comme ka zimele foot kozotanja zimele foot donc na so malembe na bimi na nga avana ndako likamna mutete no ke na malem sino koma na na kayu komi na na kitipe ke kama malem ok le kama malem oh neige quoi pour battre ville morte bouliembwa kutoya moko bo moi muke bana na classe moi so ba moke London pena ba 40 ba moins 40 ba ko cha bana ba ke classe de jour même musala te oh mardo na biso yango yo batu batondi kuna na kati ba osomba ba café na ba mardo mine ba moga mine ko ba lia donc je vais vous montrer là dans musala silo calamité na oko mananga musala calamité joli mbagira hein moi ça kitoko na kata Orléans aka moko na kata français mbingazo mtalobi on peut moni ba jolibilité tinda joana ko na grâce baya na hiver ya ba santa bara pas senti peut-être que pota solo milinga ndem tezo bimara na place ya malili milinga na place ya malili milinga ndem tezo bimara tapi mama atabino na place tala milinga ndenge zobima mama tu place so milingo ba mama milinga ndenge mtezo bino milinga malili milinga ya malili milinga ya malili ndenge mtezo bima aba ndeko na ngata bino moko ha nazo beta likambo nazo bata bino moko ndeko naza na Canada azotinde lombongo sele makambo sana ndenga mabe olia na souffrance abo tanga kutu mwana mwasi naza na shwate nazobi pona kende kakayo ha pona yebi mwa 10 chiffres fe kitakuna aki
ata 10 chiffres te yo moko na foza moi bien au foot à moi fati moi babilo donc c'est un peu ça alors maman Deborah Lubana qui to pelengi amemela bino yango yo lelo conseil ya bandeko nyonso oyo boza bandeko na bino na ba pays étranger surtout na Canada na beti 7000 na Canada bandeko na bino na hiver bomoni ne bazalaka bakoma kala to ko mine ba manto mine ne vimbisi yo ko kochi ba biloko ya mine na kati ovimbi ko melo ka mto bomi bana na kati ko nini kaka okende musala o vivre ko zape na mwande ko na fuko za mama na fuko ebike na otinda mwa loko ko ba se retrouver alors faut vraiment pour aider pe bande ko ndé bon aider na tindi lo mwambongo yo na ndinga respect atindi mwambongo sele makambo salele pe na ndenge boyo kanaki hein ko ndé kwa so souffrir na poto na Canada na hiver ino mo bomoni no OK hello maman Deborah bande ki to pe de kazaki na mo ya bomemela bino na journée ya lelo mon ami à la prochaine na émission mususu to so ya je vous aime bien je vous aime beaucoup I love everybody